Bote na bino bandeko balandi ya émission mokolo ya lelo. Esika kani tulakisaka bino mikolo pe bileko kolandela lolenge bakoko na biso basilaki na kotanga mikolo. Pamba te bakoko na biso basaki bato mayele makasi bayebaki oyo bobengi na monoko ya bapaya calendrier. Nde na kolandela oyo ezali manaka ya baindo na mokolo ya lelo tozali bongo konso mwamitano sanza ya zomi mobukama yako na tuku misato. Na kati bongo na bopemi na yango ya mibale na eleko ya kisiwu. Tango tolobi konso epa na biso ezali kwa mokolo ya yambo ya poso premier jour de la semaine. Bopemi wana ezali nde semaine. Toza na kati ya deuxième semaine na biso ya 10e mois na calendrier africain. Oyo ekei bongo kobalana na calendrier gréco-romain esika kani tozali bongo mokolo ya lundi le 10 juin 2019. Soki tozongi na maemaleka tokomona ete le 10 juin 1934 Coupe du Monde deuxième édition esila kobetama na Rome. Lokola ezali mai oyo etali masano ya ndembo nde tonikola musamakanisa batu ete dans 11 jours, donc jour J-11, des compétitions africaines ya munene oyo tobengi Coupe d'Afrique CAN 2019 oyo kobetama na Egypte kosila bongo kobanda. Oya biso ba 11 national bazali na niveau ya Espagne kuna na stage baza komilengela. Eza bongo malamu kasi toyebi oyo eloba na biso ne songi nzila na oyo etali équipe nationale. Esengeli kosala libongisi na maye oyo eleka. Esengeli reconnaissance na ba ancien champion pour permettre biso tokokalisu kosimba keni wana. Soki bongo te ata tobominzo to ndenge nini. Tosali kaka interpellation. Nena yango pona mokolo ya lelo tosili bongo kutombela mbotama elamu na baebanso babotami o mokolo mwa lelo pe bino baebanso oyo bosilaki na kolanda biso totombeli bino mokolo ya konso mwa mitano ekoka kozala malamu kimia bolingo pe esengo ezala na kati ya mabota na bino nde tokutani na manaka oyo ezali koya mwalobi.